lobeso bakangai na Uganda oluka nzela poto alata perike na bino bala basi mandefu nde kangisa ye. C'est pas Wera. Avant Wera lobeso était nul. Après Wera il est plus nul. Vous comprenez? En dehors Wera lobeso salini. Solari. Wera zwaka bashege oto minimisaka pesaka bango valeur. Bashege na misala ate bango na ba fondation lelo pe bashege wana bazo ede batu. Wera na mawa ya mboko ya zakate. Kolanda te ba biloko bazolo ba lelo batu nyonso ba comprendre makamba este congolais tout aza focalisé nango. Poto yiba congolais mbongo to tsa kombo este liboso. Yo kasi sona ngape na koyebisa. Biso to telemi awa balobi yo otelemi wapi yango nazosenga bino bosabone vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bomona ba gag ba émission éducative boni bomona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso to telemi biso bakona biso mesiko s'abonner alors massivement ici ba promis abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika. Voilà, bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes fidèles. Il y a Anti-Stress aux télévisions, chaîne actualité. La grande dame, maman Koutouradi ne laissé autre m'a dit la boise de la presse. Nazali bongo na yebo abenge na kombo Messi amanyola tellement bien en tout cas to kolobela actualité maema soma ko lekaleta beke na biso. Mingi bali bonné na nga tout surtout ba uta na nga ya Anti-Stress aux télévisions o ba uta nga de 0 abonnés tsika. En tout cas, bon compte toujours au partage à l'émission au sein de la grande dame. Merci à GMOK, Jean-Marie K. Depuis Paris, je te fais de gros bisous. Merci à tous mes fidèles. Il y a Anti-Stress télévision. Abonnez-vous massivement. Merci aussi à Montréal, à Dida, Taille S. Motonomaye les bélés. Nous allons lancer qui est invité spécial. Merci, bonjour. Maman Nanga, vraiment bonjour à l'internet nyonso, surtout abonnés fidèles de la chaîne. Et ça plaisir, il y a trop, il y a pour bien les comprendre, bateau tout les na télé, na pour sa chaîne. Donc tant vous pensez Nanga et ça linga vraiment énormément bien. Et nazawa na ponayo, mituneza yo kan des akaba réponse c'est ça ngai. Très bien, en tout cas, on va manger la kitoko. Si tu as tout le monde ok, l'isolo à concert à solidarité, na évité. Yo mona pa le lenge lenge de la chanson. Moi moi mon moi tikage, moi yanga maté, tout le monde va nani je vais me permettre mais tu vas pas voir ça na concert wana té. Merci na baba yepena babenga ke femme intelligente na kati ya réseaux sociaux ko sakana te concert wana eza concert car ndenge bapeselaki yango kombo ndenge pe babeteli yango eza mabete eza pe makamba 12 na kati te mais sauf que biso tosalaka eloko na prestige te biso ntango toyaka tolingaka tomona na sérieux qui dit sérieux il faut que tozala signer contrat na biso il faut to revoir à moto tala si c'est bon on signe si ça passe pas on laisse to beta kate que poto sepelisa batu na beta que tu as gagné combien ba escroquer bino combien au moni ba vérité concert wana so to lobi to etalango mokile mo na biso lokwa ba jaloux mokile loba mais coup de chapeau na batu ba beta ki coup de chapeau na titre oh batiaki na concert pour na ko influencer batu ça nango problème te biso pe toza na ba préparatif ba concert ezebele en ce net moment où raza na kata Gabon azozonga déjà pour na continuer ba séance répétitive na ye toza na ba concert ebele donc concert ezaka poto te lelo tokoma na complexe mo boye soki oki ya poto ozowelela or na kati ya Gabon baoluka wera Kenya baoluka ye wera asengami ntina basingampur bakuala lumpur ozo comprendre donc banikwa lofa bana posa wera ezala ba pays mususu okomona ba mission mususu ba contacta bango te mais wera en ce moment il est l'artiste le musicien le plus demandé le plus réclamé na bamoure ya bonne musique donc oyo babengami kuna eza mpe grâce na bango biso mpe kote oyo tozosala mpo toleisa mpe bato mosusu ozo comprendre donc yango moni esalaki kaka epi akende te mpo ifale mpo honore bacontrat oyo eza na table misusu kuta eza non signé tozotala par rapport ya batemps na badate mosusu oyo esi tomisinelaki donc
Très bien. Nga Monica Lioto, Wera n'était pas présent. S'il vous plaît. Na nini? Parce que pour Narotala, ils allaient concert à solidarité pour la qui va à Est. Ok. Mais oui, on sent bien qu'il y a ambassadeur de la paix quand même. Ok. Il est quand même pour aïe pour mettre un concert. Pour la moi, option, on va billet tout le temps, mon présence taillée. Est-ce que ça la moi un contrat? Azo moi mon kelo mais après il y a plein d'engue offert pour nous faire bana ya Est. On va dire bolimo on peut y aller. Merci. Intérêt na ma bien on est à Rose to longola comme ya ambassadeur de la paix. Wera landi intérêt. Makambo il faut ezalaka clair. Mais oui, contrat tango na oya osigné. Olobi no mbongo na bino to mbongo oyo kokota yango to kopesa na bande kwa Est. Totsa kombo ya Est likolo te po epesa bato mawa ya koya vers bino mais tango mbongo ekota bo s'enrichir nango. Oso comprendre. Mais soki bolobi po na Est ezala Est. Wera uto livrer na arena Grand Paris. Tosi pari ya mbongo na biso pe koloba teke nyonso wana bopia na Est. Yebisanga bato basali ba déplacement. Donc basali yango gratuitement ata kutu ba bi souci ya Est. Nani aleki Wera na souci ya Est. Wera mutabanda koyemba kwa rouge sauve moi. Oni bien wana bango kuna ba obomana ndongole Wera déjà pensaka na bato Est. Avant Wera mutazwaka ndetolo ba les enfants de la rue Wera zwaka ba chege o to minimisaka pesaka bango valeur Wera pesi ba chege na misala ate bango na ba fondation lelo pe ba chege wana bazo aider batu donc mutaleki Wera na mawa ya mboko ya zakate kolanda te ba biloko bazolo ba lelo batu nyonso ba comprendre makambo Est congolais tout aza focaliser nango poto yiba congolais mbongo to tsa kombo Est liboso yo kasi so nga pe na koyebiso mama ya kosalela nga mission na chaîne ndenge ozosala na GM na ofuto te po bambongo ekota na pia Est yo kayila opesa bao te nalingi na kaka na exploiter yo na kotaka mbongo me na kombo Est oyebi combien babeti ba concert babeti tokopia mbongo na Est à part Wera na apesa mbongo na Est. Ah, et comme il y a caméra, mais pourquoi vous venez à la télé pour le médiatiser après tant qu'on peut savoir caméra té. So yebi ko pesa se ko lo ba peka te beta sale loko ko sala ya bio ke kaba. Voilà. On m'a dit que on a témé ka moté malamu ya Wera ndingo ko manya ko kumisa biso le roi de la forêt. Mais comme on a été ako bimaka ba de gauche à droite. OK. Papi le prince banda ko lobela ya ngamba. Akokenda poto turo akeite. Akokenda poto turo kuna akeite bala lemba basiliki. Abi quand même ba olonga ba ko kumisa Wera ba kumisa soki parce que comment ko sala le prince boye. Asalela nini na bomela na famille pour attirer la kisasa. Merci. Nalinga kopo tala. Biso za fasi ya mwana mwasi ya boye soko da ba dimanto koya. Mais siko na maison mère tellement to aka formé yango na pesaka chef na nga maître Ninja Sikatenda le grand stratège bambote. Nalinga na maniola. Mais nalinga na yebisa batu ba se souvenir na nzembo. Alongola kasoni nzamba lola ye asalaka na ngonga na tango na ye tolingaka te tokendaka vite en besoin papi le prince azo travailler pa Wera ntango akotaki maison mère e ale na contrat moko te oyo balobaki papi le prince soki maison mère est déplacée il faut voyager mais na souci est-ce que papi le prince na voyage na Wera te te akenda mpe babrasa bapays Afrique ebele nini mais oui avec le temps est-ce que papi le prince alongwe nani aye odile manzaka mwasi nzambe est-ce que yo oyebi koya na nsima ya baartire chaîne moko asaka bemission aka mwa mandefu boye me oleki ye nde étoile ya moto eza étoile ya moto koloba te ke loko aye ayaki nsima na makambo ifo azalaka nsima ozo comprendre manière de faire na implication na yo na makambo ndenge obundela yo papi le prince pasaka mosala ne bien odile pa osala mosala ne il faut lisusu toyeba ke odile aza mwasi merci te pa yangiama te yangiama il est le seul leader
na mboka oyo azaka na babétise te atalaka mwasi mosusu ta par mapata wera nda yemba basi mosusu bakoma banzete mapata nde ka mwasi wera za te makambo oyo alulaka awa ake aluli awa ake aluli awa eske makambo ya babolingo ya baartiste presque tous les artistes balobaka makambo ya basi na bango makambo na bango balider makambo ya basi ebele ebele soka wera na makambo wana wera aza nde ya mampata mampata aza ya wera nzambe akela bango nde mpena tolobaka os de maison ye omoni bato mosusu balobaka yango me eza bongo te po finish omona kaka papi le prince aza na kati ya maison mare bacontrat esili te oso comprendre ese nga ake poto te eloko yango booloba yango oyo wera azokola me toganye bato baokola te misike eza makambo excuse ya kokola te misike eza koyeba yango kozala na manière epuis kozala na stratégie ozo comprendre yebisanga age ya wera nazwa concert ya wazekwa age ya wera tozwa concert ya baconcert oyo ebeta na jonga bana mike babeta yango oyo babeta na restaurant mama bajonga wana balembi babana wana ti babetaka na jonga otiango na makambo oyo wera asalaki na kati ya na grand paris ya pas photo ya pas match ocomprendre wera maîtrise la musique epuis wera aza logo ya musique ya mboka oyo age tala qui pouvait croire que lelo wendo na age oyo akomaki bakotia lisuka na mboka oyo me na minute mokie wenda yembe oyokisanga na kati ya kinshasa ye aswi mpe makambo bana wana mpe mikie lokola babino boye malde yoka na makambo ya te heureusement kuyoka makambo ya te me bana batai na bilo bakomi basi ya wenda baotala esu age ne te kolemba ne te kibokoko na ye te ozo comprendre donc pour vous dire que vie mutu na mutu aza na temps na ye okosa 1000 ans okosa peut-être 50 ans bakipako te to makambo eyela kote mais na espace ya une année osali makambo orattrape mpe baage wera asali 15 ans akenda poto te papi le prince oki messi nunanoka lokola papa wendo bandaka watu komikoko okendaka poto voilà omanyoli kitoko merci beaucoup à tout le monde merci beaucoup bolinga bolukela papi le prince makambo wana raté musical bana tu ya wera son tu ya wenge ya wera son te ndeti nani tokende merci tokende or ye kuta asali le contraire na bana nyonso wera moto oyo aza ndoki eza lobeso moto oyo ayiba na bamisa wera peu importe bamakambo na bango basalaka oyo bambiance banaye me moto ayiba eza lobeso me moto ayiba bainstrument coréen eza lobeso ayibango na maison mare te ntango balongwe coréen ti lelo alelaka na komba lobeso lobeso bakanga ye na uganda oluka nzela poto alata perike na bino bana basi mandefu nde ekangisa ye wana olobaka wera ye nde aza modi mpo aza rate oyebi lelo na bafie so tali na bafamille moto amartelaka mingi na makambo ya kindoki ezaka mingimingi oyo azwi te olanda omoi nde yo debriable eya mpasi bando tia bandoki ka na motu na yo ocomprendre yo plus oyo baoprie kaka nzambe afungolo oyo baopportunité makambo ekendaka liboso me mpo na moto oyo arata eyaka kaka noko na biso tshor ve akanga biso ti biso nga so namona mbongo te eza mpo na intel badiscours ya balobeso lobeso banda azala na maison mare tosolola soki lelo tootanga ata nkombo wana ya lobeso bakombo ya mboka bongo eza parce que azala te pa wera avant wera lobeso était nul après wera il est plus nul ozo comprendre andeur ya wera lobeso asalini sikoyo ntango oloba bakanga bango fe regola moto akoloba bakanga ye na nini
Deti na nini? Faire un succès, ils sentent bien. Azana ba fanatique, ba gaulois yele. Azana makambu, osala makambu na musique. Olongwa no en hérité Watanabe. Mais c'est le chanteur Gogan Motona Tembe. Azana ba spiritas, osala musique ine bien. Oye na Fabrigas ba villageois bazawana, osala musique ine bien. Est-ce que Fabrigas okomona ya na télé aloba makamba bloka biso? Non. Lobeso asala makambu oyo azosala. Yango toyebisaki bango Wera détient l'actualité musicale en ce net moment. Soko lobeli makamba Wera te muta toka te ou bien loba tikala mutakala ni publier nde babandola ndelao. Soko tikali mutakala te il faut mettre ka komba Wera soit de bon sens ton en mauvais sens. On comprend. Donc ezaka bongo siko bango lobeso raso akanango ezaka ke po animateur na biso Jamaïque na roi Sabo ba bwaki oh non ya bwaka te banda za na maison mais na beta concert avec abwaka bongo te abwaka nini pota muta yena ba créer bêtise na wenge maison mais eza lobeso biso Wera te Wera ndima te to solola eza na eloko mosusu moto alobi bayebise babibo yo eloko nini yo osala otenga na présentatrice to naza chroniqueuse sala émission osali boye batali ekomi te mais vu koa na souci basali nini batieka yoyebi combien de bato ba émission na bango peleka na télé baofinga est ce que yo kasi kolo chaîne alinga chaîne efingamisa na journaliste alolenge wana ozo comprendre balobeso babongo bwaka cri bamoni ana cri te lobeso moto ayeli biso isongola babiloko ka ya babétise nalakisaka nsima na nga or Wera toyeba ye makambo eli eza nango na bétise te o comprendre bayeli biso ka babétise moko epuis balobeso bamvuta Wera mpo bandima bacri wana or bango il faut badedomage Wera mpo bakota na ye mpo batiobonganga lobeso andotambwa na tiobonganga kisi na kisi ebala na te wana ya balokuta estce oyebi ke tosolola yo ndo oza boye bandoki ya famille na wana babundisa wana eloko moko te na biboye bo bango balongi we bakimaka moto te babwaka na bango me bakimaka moto ozo comprendre lobeso aza moto oyo alingi kaka kobeta masolo ya kisi ye ezalaka kakole soka longa na chef papi kakoli se bondo aye na Wera soka longa na Wera ba musicien mais au juste yo longwa maison mère ça date de longtemps après Wera côté ba bloka malobaka même Bible elobela biso tout ce qui est révélé est condamné comment vous révéler bobimisi kindoki boko condamné ngote ozo comprendre c'est que yenda za maturé soki bakangi biso ndoki tondimi mais bokondane biso botinda bamoto boboma biso bandoki mpo nzambe aza tout puissant ntango yo oloba okangi ndoki tomonaki ndoki obimisaki ndoki quelque part seke yo wana kindoki te modenonse kindoki seke eza mpe na puissance ya koboma kindoki wana ka ya koloba ya koboma eza te balobeso baluka basala miziki na bango ye mpo miziki esimba ye il va azongisa bainstrument ya coréen oyo ayiba ozo comprendre azongisa babiloko ne puis makambo oyo ozopesa Wera faute mpo na lobeso mpe ya sonam balobela bowei mabe te nyonso eza mama tyala mwana alokota lobeso soki wapi na polo moko alata lokola blouse abana basi pantalon moko boye lokola poswa ngando batongi ayela Wera totala lobeso bato baye na lasambe kotale baokanisa chimpanze bazokanisa ondire bonobo eza likambo ya kozala boye te biso Wera noki un jour akoleka na télé posala sortie médiatique na égard à motu moko to contre motu mais tout le monde bayakaka koluka kosalir Wera boluka kosalir Wera na problème nini Wera aza adversaire na bino te misiki na bino bobetaka Wera azalaka na kati te Wera ka so abeti ya ye bokomoluka baanalyse oyebi ke lobeso lelo soki mige nie masombi mutuka eza mpona lobeso
même apiaka ye bambongo alingi suki omona eloko te po analyse siko oza musicien to oza youtuber eloko nga alingi nayeba mpo najonga babenga na ye alingi ka bakri ya babétise ya basali te ozo comprendre akima kutu petit na nga mo Aristote Braza le mignon garçon lobeso amela masanga awa akima tobimisa badega lobeso asala na mboko. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup Lobeso. Mais oui, il faut foutre pétrole. Nabiso Aristote alelaka na kombo na epe amele bele. Amele bele na bala suki ya ba bano ya bafikini peka ya bafazer. Vous comprenez? Ah, Lobeso moko bato masanga. Nous sommes toujours en direct en tout cas, vous abonnez, vous likez, vous partagez ça va vraiment prendre. Asali nini? Annulé sous conseil. Ya wapi? Annulé. Oh ya boulevard. Oh, même à compter c'est belé. On va les locaux. Et tout va na wega nyama yo pika pende. Keboko zimbama. O tumbo lingia mayo pika. Ah, ma brigade. Ah, ma brigade. Tama ni water to luka e pa wera. Ba brigade. Ba Bill Clinton. Lobeso bakolinga tokoluka ete po wasabona okuta leki Diego aza moto aobela tika kokota moto ya maladi na makambo ozo comprendre balobeso te ero wera kote roi sabo aza Jamaïque aza otanga lobeso ta lobeso aza mokie pa Jamaïque ntango Jamaïque abwaki na Vodacom superstar otala makambo asala lobeso awuti wapi lobeso tiala mwana moto aye kobondela wera bazwa ye lobeso ale nanu ayebi no makambo adosala te wera moto afasone me tellement baka baene bamitema mabe bandoki yango moni bakendaka bongo concert oyo ya ville ezalaki par rapport ya voyage oyo vi azalaki nango ya Gabon esalaki ke eperturbe mpo ifale vie akende osala nao bamakambo boye asolo ame eza te ke concert eza annulé eza kaka reprogramme bakopesa date d'ici là tokobetaka mpo tosepelisa bato tolingai kutu torattrape yango na Béni le visionnaire dimanche passé mbula madame la pluie ayaki rendez-vous na ye sikoyo oyebisanga wera beta kaka mbula tobeta yango epa fere estce bondima biso. Voilà, merci beaucoup de reprociter. Comment on va propos ya ndeko na biso Kian Piana et pas il y a Mombele depuis Mombele si ne comprends pas aro maniola ko loba ete basala ki lisanga pour ko kitisa pe regola basala ki effort ba kita pe regola mais la kitisa ya ipe basala ki lisanga moko boye quoi voilà mais kana ko maniola propos wana o Kian Piana maniola ki ba bo. OK ba moni nga makama Kian Piana na kipara te pe na solisaka te nayebi mpe makambo na ye te ekende bien ekende mabe etala ngai te soki basalaki likambo ya bongo ifo epesa bato mayele na vi toyaka konuire baartiste na biso te lelo bajournaliste bachroniqueuse bakoma kosala bakoma ya bakan ya baclik koma yo mopanzi sango oyo ozalaka mpona kopesa information osala na okliki moko mpo bolukaka bonuire ka artiste moko apres lelo olingo avoué pokoma bien osalire bato bosalaki non yango moni baloba Kian Piana eza kisengi mpo te ezolinge te mafuta ezobalana te na nzoto eske Kofi akotiela Kian Piana poison Kofi mpo aganye nini oyebi bamakambo mosusu balobaka epa bato namona yango loka balukaka nde baluka succès na nkombo ya bato ata Kofi yango tolobaka Kofi mabe Kofi ni aoganye nini pa Kian Piana po Kian Piana yebi na okoloba te asaka makambo na ya bien te Kofi akobomela ye po akosalela Kofi nini akoampeshe Kofi na eloko nini akokale Kofi na likambo nini batikaka koluka kosalire nkombo ya baartiste biso tolingi kimia ndenge nalobelaka wera navanda na makambo ya wera elingi oloba te ke mpo naleke mission d'abord biso na kati ya bureau lelo ekoma soki oye kofinga leader moko boye ozwa eso accès na répétition te mpe oza na mbano na yo
nde na boye na koya te na finga Fally Ipupa na koya te na finga ba Ferré ba héritier bani peu importe makambo na bango soki nda lobi mabe na réalité moko ezalaki na koya mpo na korecadre bapropos epuis kodresse ozo comprendre mais na koyaka noki un jour na finga héritier na finga Ferré Gola na finga Fally na mboka oyo actuellement ntango baomona balider ya musique lelo tomona Wera tomona héritier tomona Ferré tomona Fally tomona Fabregas donc tomona bakofi olomide jibe inosbi bagezi ozokapa te Petit Fally aza na makambo ya théâtre naoloba ya théâtre te do bamiziki Petit Fally asala théâtre yo do ayembani bon nabia est-ce que ebike takinga pa yemba takinga betinga mbata na mukongo awa awa oloba takinga misien wana ya batéâtre opérette te babongo mibale basalaka da misike nazoboyamaka na Petit Fally mais yo ozokangamaka na Petit Fally faire asalaka deya musique na ye bien lelo na kati ya mboka na biso s'il faut parler de belle voix masculine babongo na bon français donc c'est que il faut to compter bafaire rigole s'il faut parler de musicien oyo bazosope musique na biso il faut topia coup de chapeau na bafali Ipupa donc bango mibale babimisi rendez-vous ka nde tolobaka na bafle et puis musique basija yango dès le début boye te ya lelo mosu oyoki bien te moozwa gu nango eza te mais ntango ocomprendre komo opesa opa mfi aloba boye malobo eza kitoko tanto olingi ka nzembu mobimba mpona mwa paragraphe moto parenthèse moko ka ebetama wana donc bapia bango temps nayebi ke baza bagrand ya musique oyo bakosala mais bakemba na single ezoya mama na ngai ye olio okolela yolala nebiso kwasabo mikolo baobwaka libela mama mutu tu oyo abotama na kolongono amela libela mama ezala kofi olomide amela libela mama nalobi boye tosolola est-ce que libele koloba neti libele eza bêtise non nalobi boye est-ce que eza bêtise te eloko ebomaka biso lelo soki otali na baparent bana biso baobeba po baéducation ya la vie topiaka lisusu bana bacour wana te na bandako te yayaki nango te ya ye fu dansi nini non tobinisa dansi nini biso eza kaka libela mama tolo tolo encore mikolo eyemo vie siko so abimi aopanzela ola maboko te weka sila te weka ndoki na biso tolo mama na bana tolo yango moni esalaka weka bayina ke po vie azosila te alokwa na machine mwa ya production ya bacri ya musique ya makambo ebele donc bato bazela mpo moro te ekoma otrouble biso tolingaki tosalaka 10 chanson mais demande ya bato tu balingi kaka bayemba bango na moro te ememi biso na minute oyo toya na 108 chanson sikoyo totala tokotya nani totika nani sikoyo yango moni problème na biso mais lokola fanatique aza na posa ya vie na baanimateur babuwaka biloko oyo ezotelenga na répétition ndo moni vi apansaki koluka kosala single moko ebima d'ici là pokomona sur le vie voloko oyo adering club motema pembe olio okolela yolala oli te evoloko atali abima na gani ya lisu bien te basupportes bakima biso vie wera fula tala te aye pa na ye abileki fulanga na ndimi pelaka oza afula tala te keba na surprise efoloko pa kozala dida sarien
deuxième mi-temps. Supporter biso. Tobetaki premier mi-temps, toi na deuxième mi-temps, toi na prolongation. Premier mi-temps prolongation, deuxième mi-temps prolongation. Toi na tir au but. Après tir au but, on perd en coupe, c'est va royal sous. Donc va supporter biso terre moulay. Merci beaucoup à toi. Merci vraiment. Merci à tout le monde. Yo owele la kokata émission malgré ça yo. Nani alanda fali? Fali nano alanda wera. Idole ya fali na muziki eza wera. Wera fali soka beta. Yako mema wera mema 160 personnes na Bercy. Oh wera banino palais des sports. A mema 200 personnes on na musique et ça la maladie. Au moins les gens oublient vite l'histoire. Bazo mona ka lelo ke fali memi bato. Or ba wera ba salango. Est-ce que ebi ke tant wera o mema bato ebele na ndenga babete fe na biso nyon kalongo. Biso to telemi awa balobi yo otelemi wapi. Ya wana zo senga bino bo s'abonner vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bo mona ba gag ba émission éducative boni bo mona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso to telemi ba kona biso les siko s'abonner alors massivement ici ka ba komi abonnez-vous na rouge wana yo Dobika allez Dobika